ici toti ko zwa région na biso mususu kimaki biso oyo na kati ya lolaka mvuluzi kimbangu ya solo bande ko bele bazo na biso be kuna na kati ya lolaka mvuluzi kimbangu tolingi peke bango ba yeba eloko ni tozolo ngo na lelo tozolo la bango est-ce que Kasavubu azali le vrai père de l'indépendance tope papa na biso ne papa mafola za koloba Kimpwanza ba déclarer Kimpwanza ndenge ni to mona ke toza na kati na bobungi yango papa mafolo azali ko betela biso likambo na bobandeli ndenge ni tokomi là où nous sommes arrivés aujourd'hui mpitakani ekoteli biso banani ba créer mpitakani wana ezali batata na biso oyo ya liboso bankoko na biso oyo ya liboso bango bazalaki posteluis ya mindele ba colonialiste et balobelaki biso ba vérité te batikalaki biso ndenge wana tomonaki bango batiaki bango ba séminariste batiaki bango bakomisaki bango ba rose chrétien bakomisaki bango na kati ya magie oyo tokomona lelo ezokokonte comme ba franc-maçon soka te ebanda bande époque wana des années 50-60 yango tozoluka toyeba papa mafolo tozoko expliquer na bandeko oyo balandi biso te ne bandelina lolaka mvuluzi kimbangu po te bino ke ya solo to na problème na ba réseau na biso to sengaki na bino ke bo s'abonner na lolaka kimbangu Congo po te lolaka mvuluzi kimbangu ko bunda po te tozwa yango na kanisi ba ko rejoindre biso na kati ya lolaka ya mvuluzi kimbangu yango wana pa mafolo na en résumé nini bandeko biso limba yeba to expliquer bango ndenge nini to komi boyi ba mindele ndombe e banda époque coloniale batata na biso ba Kasavubu banani ba Mobutu ba onyoso ba bombela so ba secret makambo ebeli to sel ba recherche comme ça bino père ya indépendance le vrai père indépendance na et nous sommes des révolutionnaires, nous sommes des combattants, nous sommes des résistants. Mais il y a quand même un père, Oyo Azali, père et résistance, il y a Mabele Congo, Congo Naïba, Betufango, Babo Sarango. Notre investigateur aujourd'hui, Tozako Kedenabino, Tina Souka Poete, Bandoke Belba Yeba Kelelo, Ezali vérité pour l'aider, Toko Bombelo, Momote, vérité. Oyo bande ko zo katsake bazo tane papa fola lobby bazo ko souhaiter wa papa na bango bas lobby ba papa no bazaba iro bazo bla comme ça Congo c'est que nous sommes aujourd'hui bazo basa ba musu ba lobby que non Kasavubu bazali intournable donc c'est à dire que Kasavubu motomokote incontournable pardon Kasavubu bazali moko ba pilier ya révolution ya mabele ko Congo topé ya ba père ya indépendance mais tout ça ba recherche tokomona ke ya solo azalité bolimbisi na ke na lombango mais na lobi tokomona tokomona ke azalité et pour la nazalité ya mo pa mafolo azali ko expliquer biso na molai na musindo qui était Kasavubu, qui était le Mumba, les non oubliés oh ya histoire les gens comme les Moulele le père ya révolution ba moto Moulele oh ba etufa Congolais na le etufa Congolais ba mobutiste ba etufa Congo ya Moulele. Qui était Moulele? Tolinde toyeba nyonso nani asala nini et nani na bana na ye baza ko continuer pour basala Congo mabe ko bazo trahir mabele ko Congo ya moto zo kota musindo yango. Pas ma folo en résumé, qu'est-ce qu'il faut expliquer aux gens pour ba ko rejoindre biso à nos amis pour ba ko rejoindre biso siko bazala quitter bazo de la biso dans le lac en Vulus Kimba. Moi je peux pas la pas ma folo. Ya solo papa sayela. Pour la biso, il n'y a pas il y a une indépendance à Zate parce que tout ça n'a une indépendance. Il y a seulement le père de la révolution contre l'indépendance. Il y a on va appeler ça la mission mouillée. C'est-à-dire le père de la révolution, Azali, Lumumba, na Moulele. Le père, peut-être l'autonomie, le père de la révolution. Parce que l'autonomie, le père de l'indépendance, nous sommes dans la Kimpwanza. Le patriarche Moulouchi Kimbango, à la Kakabiso Kimpwanza de phase. D'ailleurs, au nom de la Kimpwanza, après que nous sommes indépendants, on y a toujours de la haut. Donc, il n'y a pas un père. Si tous les cas que vous avez père et indépendance, peut-être la chance que vous a trahi ça, l'indépendance au Bouddha, c'est lui le père, il y a très réunion, c'est parce qu'il était président. Mais le monde a sali le père, il y a révolution contre les mensonges, il y a indépendance. Voilà, et là, il n'y a pas de père et indépendance.
Mais j'ai la question. Papa m'a follow. Papa m'a follow. Il y a quelque chose qu'on va ajouter parce que il y a tout le monde la traite de l'église. Oui. Ce sont des traites. Oui. Seul. Donc il y a le monde morelé, on est ma Camille Laurent Désiré, on est révolutionnaire contre cette indépendance. Il y a le Kouta, Oyo et Bomekoka. On se rend compte qu'il y a Dipanda, le coup la police qui m'a malobaka. Alors, vous savez, votre indépendance, parce que vous voyez, il y a le coup la moi, il y a ma mère, il y a le temps où ceux qui m'ont donné un peu d'audio, qui m'ont lundi, on t'a côté. Exactement ce que nous avons fait. Papa Folo, to sana yo longo, zaraka kawana na micro, to limite to yeba vérité. Po bana bazona na biso, micro bazona na biso, moko na bango akotu na biso lobby, et lo koni boloba ki te comprendre kité. Alors, Kasavubu est arrivé au pouvoir comment? Lumumba est arrivé premier ministre comment? Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la trahison qui s'est passée entre Kasavubu et Lumumba arrivé à la fin de compte au Mona Belge Bazui Lumumba parce que Lumumba comment présidence a pesa qui accorde top a pesa qui accorde et le connaît les gars qui battent sur Lumumba et les autres gouvernants batiki pendeke wana bakangi Lumumba bango ba facilité bakanga Lumumba et le connaît les gars qui wana nakati c'est-à-dire les Zakaboye Lumumba, le coup de qui vont, vous avez pas yébi bibliothèque, peuple a yébi bibliothèque, vous avez un parti politique. Ça y est, un parti politique. Aucune élection. Ça y est, élection. La première élection, il faut bien dire, il faut bien. Non, pas ma follow. Il faut. Il y a les bourgeois, Azalaka presque partout. Sauf les Bahabako, Azalaka, la ville, il y a l'autre ville, n'a y parti à Bakongo. Azalaka, vraiment, il est décès. On va partir aux autres mandats, passer par là, et puis il va y gagner. Donc, on va y avoir la coalition, on va gagner l'élection. Maintenant, le coup là, le monde là, et pardon, Kassabou, Abako, le monde qui m'a la pousse à y a qui séparatiste parce que Bazala qui pour nous là, pas pour moi, ça, pays n'a pas moi, c'est indépendant, pas ça, n'a pas l'arrêt. Il y a Congo, Brazzaville, Bazala, République, il y a Congo. Et puis, le monde a levé non. Dès qu'on a trop de temps, on a maladie. Dès qu'on a modélé, on a coupé la case. Et puis, ça, on a bien. Quand on a tombé, alors on coupe, dans la boue, il y a Kabila. Il fallait couper à côté, il y a Bako. C'est-à-dire, quand on a assez dissocié, à côté, il y a le Moubis. Et c'est comme ça que tant le monde a joué l'élection. Na kati ya wanaume ni tous en majorité. Et pourquoi nous sommes contre le président? Le monde a levé non. Comme là, Bolikao a dans la mission. Bon, Kassabou Poupé a dans la mission de 10 ans. Donc il avait aux environs de 45 ans. Donc au total, papa le monde va 35 et tout ça. Et pas levé non. Pour l'idée de séparatisme, pour tout ça là, donc ça y est. Pouvoir. Et il n'avait pas été élu par des Congolais. Il avait été dans la Chambre des députés, dans le Sénat, dans le Congrès. Par deux chambres. Vous avez le président du Congrès. Il n'est pas le président de tous les Congos. Aïe, Bakambo, dans sa soirée. N'est-ce pas voter la cahier. Vous voyez, tant où Kassabou allait, et puis, les passages. Kassabou, il y avait un ambassadeur américain à Katena. Il avait les retrouvés. Parce que les Camerounais, parce que Kenyatta, Azalaki posé là, l'indépendance il y a Congo, voilà.
président Diallo ngai banga place voilà les rois ndenge ilalaka ba nationaliste Lumumba amolele bazo pikola ba momino la kamere misu atakokolo Lumumba molela ke la maya Congo mobimba alomole misu alomole kimobali bakati makolo na ba généraux bangala na kati ya takokolo oboke moko. On va y arriver. On va y arriver. Il n'y a pas de perte d'indépendance, il y a la révolution, il y a l'indépendance. Voilà, merci beaucoup pour ma follow, notre analyse, une histoire au PC peut être beaucoup parmi nous, basée dans la ignorance, parce que tout le monde a vidé public. Kasavubu, c'est un exemplaire. Président Mokote Tokojo Malabu n'a ma belle école au Congo. En ignorant que c'est Kasavubu qui avait trahi Lumumba. Le nom Motasedek qui va bomba Lumumba, c'était Kasavubu. Le nom Sogi Mobutu arrivé à Kikokoma en 1965 très fort, c'était suite à Kasavubu, faiblesse à Kasavubu. Ah oui, effectivement, quand les gens nous parlent que Kasavubu a remis l'argent dans la caisse à l'État, effectivement, ça se comprend parce que Azalaki Mouana Basango, Azalaki séminariste, Azalaki rose chrétien, Azalaki proche de Basango, Azalaki Motona Bango, et Azalaki na confiance dans Bango, Bango a confiance dans lui. Donc, la facilité qui est comme président, Azalaki Lumumba, Azalaki Bamoulele, Nabandeko Soussounyonso. Mais monnaie de singe, Oyo. Le Kasavubu a mindere bakose Kasavubu a fait liquider Lumumba. Voilà le combat national Congo. Mais dans l'entretemps, nous savons que Mobutu a pris le pouvoir. Mobutu, tout le monde Mobutu a eu le pouvoir. Tout le monde a eu l'autonomie du Kamuyaba. Père de l'indépendance, le père de l'indépendance n'existe pas. Azalité, arrêtez de nous faire croire qu'il y a père indépendance Azali, voilà ma preuve et ça on a que père indépendance et le Congo Azalité. Donc batouana nyonso ba jouer ma carte toujours pour na intérêt na bango et ba yela ke biso indépendance de parti indépendant ne ba travailler ba dossier pour na carte ya bonga mosi. Donc pour être mal comme ça biso ni les alliés. Voilà c'est que toyebi ke le Lumumba et les autres partout papa Saki Kasavubu comme président de la République parce que par exemple Bazaki n'a plus de voix dans 4 2 chambres. Bazaki n'a 72 voix sur 137 voix. Donc Bazaki n'a majorité à suffrage universel à l'égal de la majorité et donc en fait Bazaki n'a majorité pas gagné qui n'a suffrage universel. Alors Kasavubu 2 chambres, Sénat na Parlement, il y a le Lumumba de Batolbe qui non, Azam vient na biso tikato l'exaye. Mais nous sommes les joueurs comme aujourd'hui, na 4 2 chambres, comme na Mindele, ba joueur qui peut corrompre, ba député na ba sénateur à l'époque là, ba bandaki corruption on a bandé à l'époque là. Ba corrompre ba chambre qui non, pour l'exaye Kasavubu parce que Kasavubu azraki moto oya bango, ba pousser ye poete avec Kasavubu, bango ba olukanini ba récupérer Bokibo Kondimalam. Effectivement, Bazaraki n'a Bokibo Kondimalam parce que Kasavubu Bazaraki a enfant docile. Donc, enfant, moi, na moko, il y a Boboto, moi, na moko, aloba, non, na munderete. Textuellement, Ndeko, moi, na bagi kia solo, Félix, Alandi, Makambo ya Kasavubu, Alandi, Makama Kasavubu, Yakolobaka, non, na munderete, non sur tout ce qu'on lui propose, dire oui, 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 oui. Alors, les bazomba, tokanga, boto, bomamutu, bobo maï. Tokanga, to sala, boto, bomalamumba. Allez, assigner, allez, bozoyer. Bon, donc, c'est-à-dire que, bah, sakana qui n'a plus à partir de la vie, wana, histoire, wana, montant compte, dire, sur la carte, histoire, wana, azatestine, réalité. Alors, Kasavubu, azali exemplaire, et yaba kondi, oyo, école Congo, parce que Kasavubu, azali parmi ma première, très, oyo, la trahison, ma belle école Congo. Voilà, et pour déranger comme sous, mais tous les locataires vont vérité pour battre la puissance, va jouer, va comprendre qu'il y a solo oyo et zali réalité. Alors, comment est-il arrivé de l'autre chose pour Luka Papa va follow abimisi dossier à mon tour à l'obéké, tout locataire qui est le vrai père oyo
il y a révolution, oyo, il y a résistance, il y a mabele ko le Congo, là, et qu'on sunga biso makasi, que to landa, to y va perdre indépendance, to monique, par contre, nous sommes à qui au service de l'idée, et effectivement, si nous voyons aujourd'hui ce que nous vivons aujourd'hui, pendant des années 60, les autres, tant au monde, les parents sont toujours au service, il y a minéré. Et alors, Baké Bisso, Nakati Rampitakani. On va la Bisso Tekuna, Tosongela Kibino, Prano Sabino, Kassavubu Aoutakiwa, parce que lui, c'est le père, le premier président écolo Congo. Aoutaki Wapi, a comment il vous continue Kassavubu Azaki séminariste, Kassavubu Azaki le premier initié à Rose Christian. Oyo ya Rose Croix, et Kotaki na mapele ya Congo, et ça qui par exemple premier partout ba Kassavubu, ba Tshisekedi, ba initié qui a des bosso na bele ko Congo na mindele, ba pesa bango magie ya mondele. Tout le bango vérité, on essaie de vérifier pour comment on que c'est la vérité, par exemple banda yango, ya mondele a soit même mise na Congo pour que lelo a continuer toujours kosakana na biso. Donc tout le baki ne bandeli Congolité, et ça faux problème. Congolité, bazo lever la bino, wana bazo kosa bino. Et ça dit chien moko pour même biso aux élections de 2023 pour valider élections 2023. Et nous on dit, on n'a pas besoin d'élections parce que les premières élections, la première élection, oyo eleka na mabele kolo Congo, bato va voter les bosso bien l'élection de bosso. Mondele yemoko aboma bato wana pour être à respecter l'engagement na yé à démocratie. Non, ils ne sont pas démocrates. Et aujourd'hui de nous amener en cause aux élections, soit disant la démocratie, ça n'existait pas parce que s'ils étaient démocrates, ils n'allaient pas tuer Lumumba. Voilà, Lumumba va préférer Kassavubu. Oui, va préférer Mobutu pour Azale Kosala Bango, va préparer Mobutu pour être Azala Oya Bango et tout le monde que Mobutu est resté longtemps au pouvoir parce que Azakina soutient Nabango. Voilà, bande de combat dans Somi et Kolo Congo, tous allez au combat, l'émission de la monde de Congo, on a cansi, allez au bac à quelque chose. Allô? Mafolo batono mingi ona historiko ala kisibiso ate biso Mato ngana kaka naloba lisusu Kassavubu azalaki premier traître ya libération ya Congo Ingeta c'est concret oya boli yango etalié tous les solo, tous les tribalité, tous les solo. Ingeta. Tous les nanzela oyo bakoko na biso batikela ki biso. Mvuluzi kimbangu alobaki biso nde tokoya kotonga mboka wana. Nabo so. Alors botika maseki na bino batu ya bane Congo boyoka te na ebisaki bino bane Congo. Bosuka na nzela omoni mwanasema yebisaki bino nini ne Congo lingo la nini bokoni mayele sikoyo Kassavubu azali traître mwana na ye oyo mama oyo azali na Belgique akomela biso présidente de la ezali oui. Il y a beaucoup de parce qu'il a trahi ici, il a trahi l'ambassade, qui est ambassade, il y a Belgique, il y a Congo, il y a Bruxelles, bon, il y a comme si mon bal, il y a une secrétaire particulier, il y a 4 ambassades comme une famille. Donc déjà, il y a tout moyen pour le besate, Justine, Kassavubu, moyen pour tout le temps comme on a exalté. Voilà, tout le monde que père, il y a indépendance, ok, Kwanza, Ezali, Yemoko, Mvuluzi, Kimbangu, c'est clôturé. Maintenant, nous, c'est pas comme ça, Bicho, mon Bango, Azali, père et indépendance, Azalité. Voilà, to comme si Koyo, alors, to côté de mon zindo, à Kolobake, to comme si on Luka, Oyo, Tozo, Komona, la Katia, Poto, Abaye, Bicho, papa est résistance. C'est lui le père de la résistance. C'est lui le nom de tout ça. Mais ma bosse, c'est une histoire que histoire ezali oyo azali père la résistance azali oyo banda résistance ya solo azali tolanda na kati papa aussi le wana bolanda baleko tozo komela bino la osika to comme ça bino
Et ce qui va papa? Nangaki koloba le suka batuya apareko. Monsieur Honoré Mbanda Azali, père de la résistance TTT. Voilà, merci, merci. Olé biso déjà avance, tous à kokende. Awa, to chaka mai na mungu kote bandeko. To ye wana teke to de ba fia wana noso, to so panzango lelo Olanda biso na bokebi noso. Allez, to continue. Zala wana papa, Olanda biso soko logo benga kolembate obenga. Voilà. Bandeko bana somi ekolo Congo. La lutte continue. Alors, nous devons corriger nos erreurs. Alors, et ça est grave. On doit découvrir qu'il y a solo parmi les bateaux qui va créer Congo, ou va créer Congo de Bolivie, ou va la révolution à l'époso. Tu vois comment il y a solo sur le temps Congo et le Mumba, Tomoni, Lekinaye, Moulili. Comment le nom de Moulele et Yokanate na histoire, Batbaloba et Moté na histoire et les Kakakaboy. Effectivement, Bandeko, Congo ya Moulele et Logomate et Yokanate parce que Bamo Boutiste, Balingaki Koyoka Congo Wanate parce que Yende Moto a memé la Kibiso et Logoto Obenga la révolution. La révolution, tu peux tata résistance, Oyo, Yamabele Kolo Congo, tu peux découvrir entre Luki, Napa. Nini na ba mikanda nyonso te ko joake ya solo père o ya résistance comme on a yé ezali Pierre Moulele. Pierre Moulele bande ko bomoni bokomona na fito tieli bino bokomona kombo na ye. Alors Pierre Moulele lance la révolution du Congo. Donc on look na histoire awa Pierre Moulele pardon oyo a format qui Batu epelé par grand révolutionnaire Yamobimba Yamabele Kolo Congo asaki ba recherche akendaki na Chine akendaki na Russie pardon alukaki ayeba akotaki na mozindo comment toko osala révolution pour être to benga na ba néocolonialiste na mabele Kolo Congo. Alors Pierre Moulele oyo toko landa to tangi na ba mikanda nyonso la fondation d'un parti révolutionnaire de Komonake et Pierre Moulele avec ses 5 amis Oyo Bakreaki révolution Yaliboso. Alors, de Komona Awa la Mikanda Awa, comment nos ancêtres ont été colonisés et Pandeli Ezra Kiangowana, Pierre Moulele Alobiboui. Alors, Alobiboui, la première leçon politique de Pierre Moulele. A commis boye parce que ezali le problème yamiso, nos ancêtres étaient libres et indépendants dans leur pays. Un jour, les blancs sont venus pour les coloniser de village en village. Ils ont distribué du sel, du poisson salé pour acheter. Mais pour les acheter, nos ancêtres refusaient. Puis, les Blancs ont fait tonne. Ils ont fait tonner le fusil. Voilà, ils ont tonné le fusil. Avant d'entrer dans un village, ils ont tiré à gauche, à droite, les coups de canon. Au milieu de huttes, les noirs arrêtaient d'arc pour le lance et à la main. Oui, non. Question de créer là. L'écriture est mingi men. Nous forcé les noirs arrêtaient l'arc ou la lance à la main était fusillée sur place. Les blancs nous contraignent à payer des impôts et à exécuter les travaux forcés, puis etc. Alors, wana épisode de l'épouse. Alors, wana ezalaki à ce qui concerne les caoutchoucs rouges. Moulele alobakia. Tokei na épisode de Mibale. Ezali bene metozui par grande ligne. Pour sortir de la misère, il faut faire une révolution populaire. Ça c'est Moulele Moutalobakia Moutaliboso. Donc, pour sortir de la misère, il faut une révolution populaire. Ça, c'est Moulele. La deuxième leçon de Paul Moulele. La révolution anticolonialiste, ses partisans
et ses ennemis. La classe s'oppose donc les classes s'opposent au colonialisme. Les classes sociales qui défendaient le colonialisme. Ah bon, à cette époque, il y avait aussi les classes sociales qui défendaient les colonialistes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens, comme aujourd'hui, pour défendre les colonialistes. Les jeunes Moulele devient un combattant anticolonialiste. Nakanisi beaucoup monango, na monene nango ezaliwana. Les jeunes Moulele devient pour la comme ça binoke, il y a solo boba kosa ki bisoke, bazali ba paix la résistance, te comme on a ke ba etufa ki comme il y a grand résistant, na comme il y a Pierre Moulele. Alors, Pierre Moulele, le jeune Pierre Moulele s'intéresse à la révolution africaine et mondiale. Oh là là. Voilà, Bandeko, les très jeunes Moulele ne supportent pas l'injustice. La bino et l'autre moko, oh ba kosa bisoke, Moulele zaki trop agresseur, Moulele banako sarapoye, voilà, Ezra Kilukuta. Lumumba formule un programme révolutionnaire pour libérer le Congo. Après l'assassinat du Premier ministre, Moulele jouera des restes fidèles. Oui, Moulele. Après l'assassinat du Premier ministre, Moulele jugera des restes fidèles à ses idées. Donc, c'est le Moulele Moutoa Tikanaki fidèle n'a pas idée, il y a Lumumba, parce que Azaraki Petine a confiance. Donc voilà, Moulele Azaraki Nyonso, Oyo, Ezaraki, Ezaba document Moko, Oto Juili Binamo quelque part. Les Lumumbistes qui ont trahi Lumumba, ils ont désarmé le peuple et enrichi tous les. Enrichi par tous les moyens. Après le coup d'État de Mobutu, le 14 septembre 1960, l'ONU ne reconnaît plus le gouvernement Lumumba. Le gouvernement légal, dirigé par Kisenga, déplaça son siège à Kisangani. Petit à petit, la plupart des membres du gouvernement cherchaient le compromis avec les ennemis de Lumumba. Alors, et ça le sikamo qu'on a tangé qui bino pour la commission bino qui parmi peko oyo Moulele après ça qui bande ko na ye ba camarade na ye oya la révolution bazaraki ebele oyo bandimela ki Moulele. Donc Moulele préparait l'insurrection populaire au Kwilu. Il était du Kwilu dans les Bandoutou. Comme ça, boye babandeko ba yeba qui était Moulele. Comme ça, boye baye y a le père y a révolution y moto même qui même révolution oyo les autres akolobela de nos amis qui sont na Katia est à Congo quand ils parlent Moulele Mai initiateur stratégique pour Makasi que tout le monde comme révolutionnaire c'est le père de la résistance, le père de la révolution c'est Pierre Moulele. C'est connu aujourd'hui au Babandeko Yebate que Ezalinde Yewana Pierre Moulele. Alors, ses amis, ses compagnons, Oyo, Batabolaki, na Moulele ensemble. Nakanisi tosi wa Kongo na Bangoupe Ezali Awa, Oyo ba déclencha qui la vraie révolution, Bazalaki Nani, Yemoro Pierre Moulele, Théodore Bengila, Léonard Mutundidi, Thomas Mutindi, Félix Mukulumbudu. Alors, Bawana Bazalaki, la formation du Conseil national de libération. Donc, déjà en 1964, déjà, ces grands révolutionnaires ont pris le travail. Déjà, non, en 63. Alors, ils étaient 5 à commencer le maquis du Kwilu depuis août 1963. Oyo, grand révolutionnaire, banda révolution Nabango. Alors, ceux qui ont comme histoire, il y a Pierre Moulele, Nani Betoufa Moulele, Batoufa Komboko, Viewana Batoufa qui histoire, Bomaki Moulele. Aujourd'hui, les enfants, ont déclaré que comme grand révolutionnaire, père, héros. Mais tandis que vraiment, le vrai héros, Oyo, nationaliste, Oyo, Aza,
kombo na ye ezali échappé na kati ya histoire ya mabele kolo Congo to bisi bino kelelo ba yeba kité Pierre Moulele azalaki parmi tes azali père ya révolution. Arrêtez de nous parler de Rwanda, arrêtez de nous parler de n'importe quoi. Voilà, boye makamouya Kasavubu, boye makamouya lelo otok lobana makamouya ya Rwanda azali révolutionnaire te azali père ya résistance te père à résistance ezali bongo Pierre Moulele otoko honoré azali héros national. Alors, les 8 commandements, une leçon de Moulele sur l'armée du peuple. Hollanda. Alors, Moulele, nous ne faisons pas de kawaki, batebele bakansa Moulele, la ke mutumo kabalo saramape. Hollanda, par règlement, Moulele, après ça qui va révolutionnaire, to ba soldat du peuple naï. Alors, baki, parmi les 8 commandements des partisans sont les suivants. Donner le respect à tous les hommes. Même les hommes vilains, comme Chilombo, il faut donner du respect. Wana Adopi. Chilombo, mais respect pour aux alliés vilains. Acheter les objets des villageois en toute honnêteté et sans voler. Remettre à temps l'objet emprunté et sans faire de problème. 3e idée. 4e, payer les objets que vous avez détruits. Et faites-les dans le bon cœur, de bon cœur. Voilà 4e. 5e, ne frappez pas et n'injuriez pas autre personne. 5, ne détruisez pas et ne piétinez pas, ne marchez pas sur les champs des villageois, les combattants Poyoka. 7e, respectez les femmes. Et ne vous amusez pas avec elles comme vous les voulez. Donc, vous respectez ma maman. Ne faites pas souffrir ce que vous arrêtez pendant le combat. Ne confisquez que les biens, ne confisquez pas leurs biens personnels. Par exemple, anneaux, argent, montre. Voilà les 8 commandements. Oyo, Moulele apesaki soldat. Alors pour vous dire que les gens qui croyaient que Moulele a créé des ordres à Katamboka, bien au contraire, nous venons de lire ça que Moulele était quelqu'un de bien. Moulele Azalaki Moutoumoko Oyo apesaki Mebeko et que nous allons vous dire qu'aujourd'hui, retenez ce nom, Pierre Moulele Azali père, il y a révolution. Comment est-il arrivé que Mobutu a bomaki Pierre Moulele? Mobutu a piégé Moulele comme nous allons le na katina révolution na katina combat Moulele Azalaki na refuge. Moulele alandi ba révolutionnaire mususu na katina Brazzaville akekutana na bagokuna balumumbiste bazalaki kuna na ba révolutionnaire mususu akutana bango amoni présence ya nani ya Bomboko ayeko bimele kuna comme ministre ya affaires étrangères. Bomboko aye akosi Moulele alors non cessons le fait tolingi yo tozala bomoko po ete to bongisa mabele kolo Congo Mobutu alingi tozala bomoko ya toke na Kinshasa bakatisi akomi na Kinshasa Bomboko amemi ya ndako na ya sali 2 jours na kata ndako ya Bomboko avant na ndako Bomboko nzoba te dans les 2 jours wana azo signaler déjà Cap Mobutu ke non na suye azali epa na ngai bandeko ne baza kotala ye bandeko ba mama banani basepeli mona na bawa kima kala na mboka azongi bazo kende kotala ye na ndako Bomboko. 3e jour bakangi ye na ses amis bakena bango batia bango na bakasho et oyo pa mususu ba bombi bango et mbala moko bazu bakangi ba parents ya Moulele nyonso ba mama o ba kotala ba leki ba nani ba oncle o bazalaki wana ba kotala Moulele bakangi bango nyonso. Alors bato wana nyonso ba boma bango pa ya Mobutu bo baganga kama Mobutiste ba boma bango pa ya Mobutu et bazu Moulele ba memiye bakeko boma Moulele ba bandi ko kata ye parti par parti. Nzoto de lokata loboko monoko solo batoyi ko kat nyonso bakati moko batie na sac babwaki. Voilà les gens qui croient que Mobutu azaki mutu malamu.
Voilà oyo qui déjà c'est que Mobutu a fait des moulés. Oyo tokolo bake ya solo yene mutaza ko mérité d'être appelé père de l'indépendance, père ya résistance, oyo héros, vrai héros national la puissance ezali Pierre Moulele. Oyo alaki cet exemple na Brazzaville ba yebi ke Moulele mais ba tout fa pas de ba bomba comme Moulele. Po e bangi sakaba. Les néocolonialistes les impérialistes ba banga comme na Moulele et songa po ba yebi ke cet homme là azalaki très dangereux. Et que banga ba banga comme Moulele pour na yango. Donc, pour nos enfants, il faut comprendre l'histoire. Nous ne peut pas cacher l'histoire. Et alors, surtout, les gens qui croient encore dans Mobutu, Botala, na kanse exemple de Presibino, Oyo Mobutu aboma mulele, Boyo Kenenge Mobutu aboma mulele, Esali, ya pasi, mingi, ya kondima kelelo, tondima lelo, to ke Mobutu mawake, Mobutu asa bien, Erez, ce Mobutu asaraki bien, tondima Mobutu. Voilà, na kanisi, Bobo sera comme Mobutu, parce que Asarama be, Oyo aboma mulele. Mulele andimaki ake tambi la paix na lingi to vanda kusanga po ete to bongisa mboka mais nzokate Mobutu abomaki achakiye piège. Voilà bandeko bana somme kolo Congo na kanisi papa mafolo ko bakta parce que to bana ko pesa bio histoire nyonso la suite de cette histoire ekolanda po ete boyeba ya solo qui était ba papa oyo basaraki de Congo lelo ezala ninge tuza ko telema lelo. Alors ndeko no sape pana yo malobo mboka yo eloko de ko bakisa par rapport au dosso yo yoki à propos ya Moulele Pierre Moulele. Matondo Mbuta Sayala premier traître il y a politique ezali Kasavubu. Ouais. Deuxième traître il y a spiritualité ezali Papa Diangenda. Voilà. Troisième traître de la science, ezali Kizelengi. Pona nini ye mutu trahir mu papa na biso Moulele koko na biso Moulele. Nalo Mumba c'était Gizengi wana ya banungwa. Voilà. Lumumba azalaki kobundela biso pona politique. Mais papa Moulele azalaki kobundela biso na manduki. Yango wana nalobi ye azalaki na côté science. Papa Lumumba azalaki na côté politique. Ingeta. Yango na Moulele alelaki Lumumba makasi. Oui. Moulele azali mutu ezali koko na biso ya munene oyo tokumisaka esala bamai lelo bamai soki bazali na bwanya esika bazali babosana te. Moulele mutu apesaki bango mayele wana Bayebi yango très bien. Sikolo tokomi na tangu oyo toyebisa bandeko na biso soki bolingi kobundela Congo, bolingi kobundela mabele ya Congo, bozongela bakoko na biso. Ingeta. Religion oyo bapaya bamemaki abu pia. Merci. Politique oyo bamemaki na mabele na biso abu pia. Ingeta. Science oyo bamemaki na mabele na biso abu pia. Ekomi tangu ya bakoko na kombo ya Mvuluzi Kimbangu dia Dumbunoa na Tsukiwa na tata Matondo ndeko. Voilà la kanisi toza kolobake ya solo toye kozongela bino histoire po balobakake moto nyonso mpona kotambola nzela ekozala barepere soki ozala barepere te ozoyeba te ozobungana nani ozobeta makofi dans le vide. Il faut eba nanu bitumba ngo ebanda ndenge nini. Voilà que bino bitumba na niveau politique tobisi bino ke on a connu la trahison na kati ya politique en résumé ya oyo nyonso toleki bino na mokona lelo. La trahison euta wapi euta na batata oyo tolo bankoko na biso oyo ya liboso wa banda politique
la politique, il y a eu des traîtres et des traîtres. La trahison, le premier traître, où il a trahi ça, la politique et le Congo, ils allaient bon au numéro 1, ils allaient Kassavou. Traître numéro 1 qui a trahi la politique du Congo. Kassavou, suivi de Mobutu et les autres. Parce que traître numéro 1 dans la matière, il y a politique et le Congo. Traître, il y a révolution. Autant que Béléla, parce que Mobutu, tout ce qu'il a dit, mouvement populaire de la révolution, parce que c'est le Mumba et Kassa, le Mumba et Moulele, Batouasalaki, Babimaki, dans le mouvement populaire de la révolution. Yé, la Tshisekedi, yé, comploter pour mener le bâti du Bango, salir plan à Bango, il y a complot pour détruire le Congo. Donc, et comme il y a la deuxième partie, donc on a de traître, et ça dit, Tshisekedi na Mobutu. Oyo ba trahir ma belle le Congo. On a niveau politique de Monique, tous les tourner dans rond-point à cause de ces gens-là. Oyo ba mingi na katra biso ba nous avons des leaders, Tant que on a l'époque où il y a biso, tant que kuta tant que on a ke montre kola Rwanda. Rwanda alobi azaki per résistance, tant que on a ke c'est faux. Rwanda monto aza traite. Parce que Rwanda va travailler dans le secret de Bango, oyo lero va induire biso les règles va kosi biso, Rwanda na Tshisekedi va trahir sa combat. On va kosa biso lero que on y va, on avance, donc on a que Rwanda na Tshisekedi na lobaki on émission moko, ba tebele ba dibaki ngate, na biso bino que moi j'ai approché les gens de Rwanda de la Baïko. Ces gens-là que peut savoir sur table, regarde, nous avons un plan à exécuter. Il nous faut des moyens. Les gens étaient là prêts à prendre l'avion pour aller. Bakenda la main na mungwa na kotenga na Congo na bango. Bakenda main na mungwa sans même réponse. Et là où j'ai dit, ce vieux-là joue avec nous. Et à une face, mais dans l'entretemps, il a eu l'argent de partout. Et à tout le monde pour Koufi. Mais toujours pas la vérité. Pour toi, il y a des gens qui ont kosana, il y a des gens encore à ventir dans le Congo, apparaît arrêtez. Arrêtez, parce que vous êtes tous des menteurs. Nathan Bazima Mbongo na Brazzaville, na Gabon, Bakonzi Wana, Bakonzi Béré, Bapesa des millions pour libérer le Congo. Mais ils n'ont pas voulu. Ayeba qui histoire ya Congo. Ndengenini, tout y va y aller, Bakota va le Congo. Ayeba qui a mon noso. Mais il était là seulement pour nous distraire. Pomoni, Bakoti Boy, Pomoni Balobi Boy, Pomoni Bazo Saraboy, Pomoni Bazo Kenibo. C'était des mensonges. C'était des traîtres. Voilà, tu as aussi mis dans le dos, Batouana Nyoso, tu as oublié, waouh. To boit bango, baza batona le kuta bango bakoti Congo. Là nous sommes arrivés aujourd'hui, toujours Telengana, likolo ya ba vie wana nyoso baleka. Ba vie wana nyoso baleka, bango bat comme si biso là nous sommes arrivés aujourd'hui que lelo to ça va repère, to comme lelo ba échappé n'importe quoi, nous avons raté bango bat garda qui le grand secret oyo et celui-ci Congo Sima oyo mindele bazo gérer toujours ba belle Congo. À cause de Bango. Donc, papa Moko, exemple autre Hollanda azate. Papa Moko, le bisoté, non, moi, on a bêta que mon papa azate. Apparaît Lumumba Moulele. Lumumba na Moulele, tout le monde Bango. Qui sait qu'en parlant, pasteur aventurier. Les gens qui suivent encore Palou, ce sont des aventuriers. Bon, Hollanda. Il ne pèse, pas aventurier. On va donner un appareil comme pas aventurier. Donc, au moins, que l'autre Télégani à cause de Batouana. Voilà, tout le bien ouvertement. Ndeko, oya ilingi kondi babiso, atakansi, asra analyse, asra recherche, au moins, au coin de ce que Batouana, nous sommes à battre le kuta, va perdre biso temps, oh, les lots qui va Hippolyte, par exemple, au Vanda, avant 20 ans dans la politique, n'a qu'à le Congo, hier, étranger avant de 20 ans Zambie wananani Moïse Katumbi azol de gars parce qu'il a qui l'affaire ayebi kazan affaire na ba vaurien ana affaire na ba tata mo ba fatigué o ba linga mbongo on leur donne l'argent ils cèdent le pouvoir et voilà ba tata wana so to la de bango ba ndeko en conclusion ba tata wana nyonso to takele bino misuba tondi ebela kat na Sénat so to la di bango ba tondi ba zongi zo sa biso sima donc bazali ba papa moko oyo ba des autres détruire ma belle Congo ndeko na kanso de kamako ba kisa malo mboka yo ba ma folo ko benga to na poste na yo conclusion
Oui, ndekolo sake pana malbomboka. Tondo mbuta na bozalaki esika moko. Oui. Nangaki koloba Mobutu azalaki premier infiltré na libération ya Congo. Akendaki ko infiltré Lumumba na Molele. Infiltré bango récompense na ye yango wana azalaki 32 ans ou 31 ans. Voilà, mato. Eloko na ngai nabakisa yango wana eloko mosusu nangi mpeli naloba yo bokeki ozolokanga esika ozalaki bayebisi yo ozala na fayulu azali ya biso te soki yo olingi obandela lisusu kokumisa fayulu nayebisaka mokolo moko na 3h du matin nabengaka yo okanisaki ngai mwana moke me ngai nazali mokoko na yo oyebi te soki obandeli buzoba na yo lisusu ya kosoutenir mbala oyo kotika biso oloki boketu wa yango boketu premier musicien oloki nga Matondo Mbuta. Matondo na kanisi papa mafolo toza kozela ye accomplir qu'est-ce qu'il pense par rapport à oyo nyonso elobami na kanisi aza kolanda biso na bokebi nyonso sika zali na kanisa na mo premier réseau na kanisi mais bon to me contenter parce que tant on peut koki kanaté tozo songela bino na information na biso oyo ya mokolo na lelo yo si bino dia ko rester na ba chaîne de sumi balé tozo la bino to suite la bino ba like na bino ba kozo mona boyebi histoire moko o ba kosa bino pendant des années pendant des décennies ba kosa bino na histoire que ba tata wana bo espérer on espérait tous. Même moi, j'espérais à ce vieux-là que non, ma vieux va construire quelque chose parce que va leader, parce que va une joke à l'été, va me dire que son erreur autour de la modelo, va vieux wana, va vieux mon retour au dîner là, va mon sauter, va kenda, va koufa, va kei, mais bazali na souvenir, dans le souvenir mon roi ma bena bango, pour bango va freiner la révolution oyo, puis surtout pendant qui va être contre ça sur la carte de les révolutions étaient à la place à cause na bango. Voilà, aux Amouana Congo, aux compatriotes, tellement le bac, va viol, va conseiller biso, quand ce comment a été, va compter l'histoire, va compter l'histoire, il y a ma péque, va ça traite. Tous des traîtres. Et de l'autre, comme on a, tout le monde a fait Basana, même ministre, va le Congo, à cause, il y a ma vie. Voilà, pas ma folle na moni, azana problème ya réseau et sika zali. Allô? Donc na moni azana premier réseau, na moni azana bon. Alors, voilà mes chers amis, bana somekolo Congo, topesi bino rendez-vous tout à l'heure là na 20h30 pour la information na biso na ba déchet. N'oubliez pas de vous abonner sur TV Lolaka Kimbangu Congo. No sako epai na bino bandeko baza koyoka biso na Lolaka ya Mvuluzi Kimbangu bolibisi to banda retard na Lolaka Mvuluzi Kimbangu po ete ya solo ezalaki na problème ya réseau etumisaki biso mingi na Lolaka ya Mvuluzi Kimbangu to senge na bino na 20h30 bozala prêt bolanda information de telebino na mokolo na lelo. Donc bandeko o ezalaki polele au monique et déranger yo libisa biso mais pour na Congo ya solo to moyen to kanga monoko ezalaki te sengeli to ba vérité pour ete bandeko nyonso bayeba vérité nini ezali ko bombana pour ete batata wana bakoseli biso mingi. Nous voici de l'autre Congo etikali sima bana ba biso tikali sima bana ba tikali sima likolo ya batata ba lekaki biso liboso pour ete bango bazaki na motema lamu te pour ete ba bundela ba bele Congo bango so le travail na bundele ba forma ki bango pour ete ba travail na bundele ba bekaki bango ba mindele ndombe des esclaves de la maison. Et aujourd'hui, bango mona ba koko la biso souvent esclaves du champ ba tupamba et ba bana ko sera toujours pona oyo mundela ko lebelaye. Oui les cas que nous vivons aujourd'hui avec Chilombo aujourd'hui, oui, au plan, pour la ligne, pour l'intérêt, il y a mindele et non pour l'intérêt, il y a biso, aïnou. Alors, biso ne s'auto bonda et le mot pour de la Chilombo qui est d'arrêter. Donc, émission Oyo, investigateur, tout continuons à pour vous expliquer encore plus sur l'indépendance, va vantir les cas pendant l'indépendance,
Et là, on est ça que batata wala bakosa na bakosa batata na biso misusu nzoko na bado kosa bango pour intérêt na bango. Et les jeunes d'aujourd'hui mon pas ko oser koningana te pour être batata wala minene bayebi moral na biso bayebi spiritualité na biso bayebi mentalité na biso bayebi ke lelo congolais ndenge to manipuler ndenge ba manipuler batata na biso wana et bazo compter ko manipuler bana na bango et bana na bango bali so ba manipuler biso na bana na biso to lobi non apana c'est fini. Voilà matondo à tout de suite na 20h30 na information na biso ya mokolo lelo matondo ingeta ibobo